Rendez-vous d'excellence, école de la population, confiance et fidélité. Il y a Colonda Bisso, Naïbi qui est partout, vous allez toujours branché. Il y a Colonda Bisso, Bambote Yamingi, Nabisika, Oyo Bozali. Avant de faire l'édition, mon collègue, Bozolel Bassamer, Nabisso Boye Baké, 26e Coupe d'Afrique des Nations, il y a All Baldam et Kobetama. La République démocratique du Congo, précisément la ville-province à Kinshasa, le mois de novembre 2024, bon, on a tous les éléments, le général, il y a la police, Blaise Kili Malimba, a outil qu'on présenté, les policiers, les ministères, les appelés, les couleurs, les outil qu'on a moins de 11 ans, la commune, la Sélemba, on peut aussi ça. L'élément, il y a presque partout. La ville-province à Kinshasa est commune de délabrement très avancé, net qu'à l'État a des missionnaires. Talanenge tofongoli édition la biso ya mokolo lelo na tokofongola ngona na bref oboye bake depuis lundi le 4 mars 2024 mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azala doa capitale ya Katapo akutana na batu ya minene na cadre ya séance de travail na domaine ya coopération économique ya toyebike Qatar bazala ba investisseur ya makasi na ba secteur lokola transport infrastructure mine énergie et élevage. Il faut voir que des gens assis à visiter l'ambassade de la République démocratique du Congo pour la paix, à l'ambassadeur de pays, la communauté de développement, l'Afrique au sein Salek, qui ont témoigné soutien à la défense de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise. Beaucoup de détails, même l'édition de la mission, ils allaient courir en Balayasima. Élément tu as vu ça bien, ma sommaire, 26e Coupe d'Afrique des Nations, All Baldam et Kobetama, la Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, bon, 15 pays de Kozanakati à Masolo, ils allaient prévu dans le mois de novembre 2024, et tous dans le Bamako pour ma préparatif, avec un pas de idéologie, et surtout que les hommes balés à Liboso, Congo a organisé le championnat, et a mené dans le Bekozwa, ma détail dans les commentaires. Moi, le Congo, boye depuis 9e jeu, il y a francophonie et c'est les maquis à la carte de la République démocratique du Congo. Bondi Melangaïke, niveau ba autorité sportive, il y a Mokil Mobimba en général, il y a Afrique en particulier, c'est là qu'il y a ba infrastructure sportive na biso, au Kokamapé au Kondimate. Boye Bake et Fongolipe, j'ai à Kitoko, il y a Kopé Sabiso ba chance, il y a organisé championnat international avec impact dans idéologie. Bota la lettre si awa. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a une délégation moko munene oyo ekumbamaki na mwana mboka Jean-Claude François Kabulo mwana Kabulo oyo aza ministre des sports et loisirs boye bake bae kokutana la chef ya gouvernement po babeta masolo ya 26e Coupe d'Afrique des Nations ya handball dame oyo ekobetama aona Kinshasa na mois de novembre 2024 bondi melangaike masolo ebetami kitoko po République démocratique du Congo a en charge de l'organisation suite à l'expérience Oyo a outi kosala na organisation Kitoko il y a 9e jeu de la francophonie bondi melangaike 15 pays africains et kokita a la ville province ya Kinshasa po la cause de instruction ya organisation la fête sportive wana boye bake les ministres des sports mwana mboka Claude François Kabulo mwana Kabulo ayambamaki na primature mokolo ya lundi le 4 mars 2024 et par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Martin, vous savez, depuis que nous avons organisé les Jeux de la francophonie, l'engouement est total. Tout le monde veut venir ici, tout ça. Et à l'unanimité, à l'Assemblée générale de la Confédération, toute l'Afrique a dit cette fois-ci, c'est Kinshasa en RDC. Et c'est comme ça que la délégation est venue. Avant de venir ici à la primature, elle a visité les installations au stade de Martyr, très impressionné. Et le président est vraiment très fier d'avoir des installations dignes d'une compétition internationale. Nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Ça sera un test
pour nous aussi, parce que depuis qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on n'avait pas encore organisé une grande compétition. Ça sera les premiers tests pour la République démocratique du Congo. Nous allons abriter cette compétition qui va rassembler 15 pays qui vont arriver ici. Ça sera l'occasion de ressortir notre pays. Bondi Melangaike, les chefs exécutifs national appellent instruction et pas un ministre des Sports n'a pas service sur Oyo et Sengeli, Masolo wana et Betama Kitoko. Basala Masolo po, championnat wana et Zalamalamu avec impact dans l'idéologie et surtout que Ezali, Coupe d'Afrique des Nations dames, paix et tamboli, na idéologie, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo aloba, jamais qu'on néglige la discipline sportive. Boyebake, les représentants de la confédération, Nekomosoro Amero, Oyo Aza la Katavi province à Kinshasa pour la signature de Masolo Oyo, Asepeli Makasi, comme on l'endenge, Stade Marty et comment quitte qu'on a LNGP, chef du gouvernement, Abedika Kasseteke, Baba de déjà Masolo po, Nyonso Eleka avec impact dans l'idéologie Masolo Oyo. En tout cas, tu peux essayer de prendre chance pour Tolingi et tambola qui toque yango. Tu peux te dire Kambunda. Tu sais qu'il y a un handball pour la considération qui est réellement que quand on le commet à Awa, protocole d'accord est signé la présence du ministre des Sports et Loisirs Monamoka Kabulo Mona Kabulo pour nous et les qui toque alors voilà image de commentaire na élément oyo. Neko ya Congo boye bake. Local à Bazui, bénédiction, il y a le premier ministre Jean-Michel Sama Lukondepo, la préparation, il y a organisation, il y a Kone, handball dame Oyo, et Kobetama à la Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le mois de novembre 2024. Bondi Melangaike, Fédération africaine, il y a handball, la Fédération handball, il y a Congo, a signé officiellement protocole d'accord depuis Mokolo lundi, 4 mars 2024, la présence, il y a Mwanamboka, Claude François Kabulo, Oyo, Aza ministre des Sports et Loisirs. Bondi Melangaike, Bapesipe, ministre des Sports et Loisirs, plaquette, il y a instance fessière, il y a handball africain. Binomo Koboyo Kanenganini, Abetsaki Munda. Au nom du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom également du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance. Signature, il y a protocole d'accord Oyo et Kolakisa. Volonté, il y a Confédération africaine, il y a accompagné République démocratique du Congo pour la réussite, il y a organisation, il y a Kona Handball Dame 2024. Ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans la version féminine. Kakala occasion wana, Boyebake, les ministres des Sports et Loisirs, Mwanamboka, Kabulo Mwana Kabulo, Azak rassuré, pays africain nyosoke, gouvernement et la République démocratique du Congo, Azak déterminé, Yakosala nyosopo, Kanwana et Zalamobangé la fête sportive. Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre et pour participer à cette fête. Bondi Melangaike, Ezambala Liboso la histoire République démocratique du Congo, Yako organisé, Masolo ya Boyango, Toko Senga vraiment, Toyamba Yango la motema moko de manière que histoire Yango, et Fongo la Basela Ndenge na Ndenge Yango Biso. Betisika Kambonda. Le baki bondi Melangaike et convaincre la opposition Mwanamboka presse et peine avec la Mbonda d'une manière ou autre, élément autre ce qui est pour faire la télé 50. Des enquêtes si la mort de Cheribo Kende telle qui est rendue par la justice congolaise ne reflète pas la vérité. Dans des pays sérieux, quand une enquête est ouverte, c'est pour connaître la vérité. Mais sous le régime de Félix Tshisekedi, quand l'enquête est ouverte, c'est pour cacher la vérité au peuple et gagner du temps. Dire que Chéribin s'était suicidé, c'est à la fois le tuer pour la seconde fois, mais inciter sa mémoire. D'ailleurs, pour information, dans la culture tétéla, le mot suicide n'existe pas. C'est un acte lâche qu'un tétéla ne s'offrirait pas le luxe
de commettre. Ce qui est arrivé à Cheribo Kende peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Voilà pourquoi la MOCA joint sa voix à celle du peuple pour exiger la vérité. Car la justice élève une nation. La vérité, rien que la vérité, telle est l'exigence de notre peuple. Après lancement ya transport na nzela ya Kinshasa mingi na rai, on a auti kosala commande ya 3 canons rapides pe moko ekomi déjà à la Kinshasa la cadre ya kosunga population batambola kitoko surtout mingi bande ko ya maluku selepe kinkolo boza ba détail na élément oyo. Mwana Congo bondi melangai ke toutaki kolakisa bino mikolo eleki ndenge masolo enatra ezongi mingi na nzela ya train Kinshasa Matadi ndenge kaka ezalaka. Mais lokola vision chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezake bakino bazo ba solution la problème oyo etali transport bondi melangai ke ba entreprise nyonso ya l'État oyo etali masolo wana esengeli bazala au four et au moulin po na komatérialiser yango. Botala neti awa on a tra abundi pe à travers comité de gestion la bango oyo eza dirigé na mwana mboka Martin Lukusa ya côté transport na nzela ya mai. Basalaki commande ya 3 canons rapides pe ya liboso yango oyo esi ekoti déjà na terrain avec un partenaire idéologie na cadre kaka ya conserver population oyo bazalaka nzinga ebali ya fleuve Congo à part masolo ya Kinshasa Brazzaville. Eza wana mingi po bandeko oyo bazalaka mingi lokola la Kikole Sele Maluku bazo pe occasion ya kotambola kitoko po bazonga kato pe bakotaka ville kitoko. Boyebake canon oyo ezali ya sikape ezalango kaka 32 places. Bino mboko boyo kanenge nini les DG on atra abetsaki mbonda liboso ya caméra na biso. Nous avons commandé les 3 canaux qui sont là avec des débarcadères. Les débarcadères, c'est comme des parkings pour les bateaux. Tout cet argent vient des recettes du Luchingobila. Les résultats sont là. Tellement que Masolo et Sengel Ezra Kitoko pour la population et Sengel le gouvernement Azala wala pour accompagner Bango. Bino moko boyo kanenge nini ministre ya voix et télécommunication mwana mboka Mak Ekila azalaki pene oyo abesaki pe mbonda kitoko. Je tiens d'ailleurs à féliciter le DG Martin Lukusa. Je suis un ministre très heureux parce que c'est vraiment le début de la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Je viens de décider, séance tenante, que le bateau soit mis dans... Na cadre de rappel, boyebake, nyonso oyo e kosalema après lancement de trafic ya nzela ya train, mingi auto la kisaki bino ya nzela ya Kin Matadi. Awa e kosenga kaka, na bakozi ya onatra en tout cas, bosala ya masolo oyo na cadre pe ya kosunga population toboyi, ezala ba prix moko exorbitant oyo, e kosala ke base kasi bakota kate. Soki kaka ezali boye, en tout cas boyebake biso, to commettre la bino mbondela ndenge moko ya mabe makasi. Botika ke nyonso elega kitoko esunga population po basepela la vision makasi ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi yango biso betisika kambonda. Toyebisaki bino na basamia que le général Blaise Kilimbalimba a auto présenté ba policier ya misala mabe na bakulu na oyo babomaki mwana ya 11 kuna na commune ya Selemao elekala kinengeni na kamera ya Wilfried Samba. Mwana Congo boyebake parade moko ya muke ezalaki mokolo ya lundi le 4 mars 2024 ya ba policier kaka ndenge boza komona na ba image bondi belanga ke le général Blaise Kilimbalimba liboso ya ba policier aza kopesa ba instruction po ba combattre ba antivaleur lokola ba kuluna ba criminel na ba oyo ba mesala ko sala misala mabe surtout ba tomato imangongi oyo nyoso ba boya kotosa mibeko ya l'État boyebake alobelaki pe mingi ba roulage na misala mabe oyo ba mesala ko sala na ba chauffeur po la ko créer ba embouteillage et seulement bino moko boyo kanenge nini abetsaki mbonda. Nous avons un instrument mis par les législateurs qui nous gèrent tous, qu'on appelle les codes de la route. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les gens qui allons proposer à notre gouvernement qu'il y ait un projet de loi qui va prendre des mesures très sévères, que celui qui prend l'essence contraire, son véhicule soit saisi
et que ça puisse appartenir à l'État congolais. Lokola, la police esengaka ezala la discipline, le général Blaise Kilimbalimba alakisi liboso ya bapazi sango ba policier oyo ya misala ya mabe ya kimoyibi ya kobotolaka biloko ya batu pe ya kobrake batu ba arme de manière que bazwa biloko ya batu lokola ekoma ya bango bino moko boyoka ndenge nini abetiseli yango mbonda ezalaka na cachot na prison eza boye et tout le monde ezalaka bato oyo libale nos propres policiers et je ne crois pas qu'il puisse vous dire que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est ce qu'il a fait. Après bouclage, bazouaka, transport, bazouaka, collation, bazouaki yango. Mais, et qui était à quelque braqué batou, a vu biloko ya batou, ba téléphone nanda, comme s'il y a quelqu'un qui l'a éduqué comme ça. Namopanzi ya ba agent oyo, mwana Congo ndi melanga ibota la ba jeune oyo bilongi e bubuka, et koma lokola ba satana kutu, diabulu yeboko alemba bango po amona ke misala basalaka, elekela même diabulu na makanisi, bino moko botala, ba utaki koboma, jeune garçon ya 11 ans belelo, ba kwa il a filé à la police. Koulouna était en pleine action après qu'il ait tué un enfant de 11 ans à Selembao. C'est monsieur, c'est tué. Celui-ci. Oyo mususu bozali komona en tout cas bondi melangai bato moto tango nyonso bakanga ba moto bango pe balelaka po emona na la police te botala ndeko oyende akopelaka ba policier po asombaka yango po camarade nanga moko na tango ya général asombaki moto pa Major Maendeleo asombaki moto soki 600 $. Est-ce qu'il n'y a pas moyen tokoma na okuna yonde oza ba camarade kuna oza soda otuna bango est-ce que ba moto ana eza kaka de toye na nga na tika na ngali banda po na ibina ngelo ko na kaka na image wana ndenge batekela camarade na nga moto ça va pas de problème aye atuni Yabo esali kitoko ya komona ndenge nini le général Blaise Kilimbalimba azakopesa ba instruction boye mais ekozala be malamu suivi ezala ponyoso etosama pe ezala matérialisé talaka ka ndenge nini congolais to be kino lelo akoma mal à l'aise likolo ya misala ya mabe ya ba policier ne ya bakulula en tout cas likamo insécurité et c'est vraiment policier afongola biso pe asala yango avec beaucoup de professionnalisme yango biso tobetisika kambonda tokende kuna na este boyebaka société civile ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo baza kobetisa mbonda ndenge barwande bakomi kokabola mabele po ata guerre esili batikala bapropriété ya bapossession wana basengi na baautorité ya mboka en tout cas bafongola miso po makambo oyo ekomi kokende mabe makasi ndeko ya Congo boyebake alerte moko eza lancé na société civile ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo oyo ekokisi deja barebele ya M23 na barwande bakota kuna baza kobetisa mbonda ke bakomi kozwa batitre foncier po batikala bapropriétaire ya mabele même après libération ya bazone occupée ondimela ngai ke article moko ezalaki publié le 26 février na alternance.cd oyo tomonaki analyse ya moko azalaki koyebisa ba autorité congolaise ke ba fongola miso na certains fonciers po ba étranger baza kozwa ba concession ya minene na ba province ebele même awa na ville province ya Kinshasa soki okela Masisi Rutshuru na Nyiragongo ba rebelle ya M23 na ba Rwandais baza kopesa ba étranger ba concession ya minene ya koyeba ezake soki olandi histoire ya République démocratique du Congo okomona ke ba étranger ebele ba uta na Rwanda na Uganda bakoma kovanda na plaine ya Ruzizi bayaka lokola batu oyo babokolaka bangombe koluka espace ya kobokola bibole na bango pe suka nango bazoba espace ya minene en collaboration na ba chef to ba mwami lenge ya Lemera na place ya Ruzizi Bigiri na Masisi Munyaga ya Fizi Malekani ya Kipupu na bisika ebele et balaki kozala parfois en échange na bangombe après ma mikolo ba étranger wana bondi belangai ke bazwa lisusu ba espace na ba chefferie na ba territoire voisin pe presque à partir munene ya territoire ya Rutshuru Masisi pe Nyiragongo ya koyeba ezake batu basunga bango ezala kaka ba frère na bango oyo bakota na ba institution politique awa na Kinshasa po bazwa ba titre foncier ya malamu nyonso oyo esala lelo ke ba peuple autochtone lokola Babembe, Fuleru, Vira, Unde, Buyu, Nande, Naba Misusu, Basanga Mabele donc,
baza lisusu ba propriétaire tepo bateka nyonso epa ya ba étranger oyo bakoma na ba titre foncier ba information oyo boyeba ke euja kibumba ezakaka na ba analyse moko selon société civile wana ya mopazi ya Nyiragongo oyo ezana maboko ya ba terroriste rwandaise baza kotekela ba rwandais ba parcelle la ba chef coutumier baza koloba ke limite ezate entre Rwanda et la République démocratique du Congo la mukola lelo na zone wana lokola Rwanda aza acteur principal ya rébellion kuna akomi même kotina ba rwandais bazo babilanga ya ba congolais bakomi pe koteka babilanga yango na ba parcelle surtout na Kibumba na Baumba selon cadre moko ya administration affaires foncières ba titre foncier oyo ezobi pendant période ya rébellion kuna il faut ezala annuler sauf que mingi ya ba document bakobana ko antidater yango elingi koloba ke même soki République démocratique du Congo a libéré Kibumba na ba zone misusu oyo eza occupé na ba M23 ba rwandais mingi ekotika na ba propriété ya ba rwandais awa eza kosenga vraiment na l'état la biso afongola biso po makambo oyo yango ne lobi tokolinga te ezala soka za mboka o pense ke bitumba oyo esengeli vraiment ezala vraiment bitumba suka ndenge kaka bokozi ya mboka auti koloba de manière ke lobi Congo etikela ba congolais yango biso Tobetisika Kambonda. Fondation Jonathan Sambou à travers FJS devise Bazali première maçon l'état social bon avec 500 francs à Pamba et pour permettre aux hommes assistance à qui toque la fin de l'année paix bah pour assister à ma ebele au cours ya mvula oyo tous les éléments oyo moi na mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sambou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sambou à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sambou ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni D'ailleurs, on a le kuta. Mais c'est une bébé, baya vraiment tout sangana. Pour le but, fait la force. Et bongo, la cadre de formation, wana kutu, la na yo pongi ya ba bébé po, ba formation eza ebele lokola, make-up, na misala ndenge na ndenge. Na oyo etali kozo mosolo. Pona yo moto ya mombongo dibela ngaike soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bande kwa basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sambou ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozo bango dibela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sambou Pona nyonso social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sambou yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sambou congolais andimio avec impact na idéologie yebake. Misala na yo e monani. Tebisa kibina basone ke bazela presque mingi na kata ville professeur Kitose eza ko bebe eza ko senga bakonzi boza vraiment autorité ko sali sa population surtout mingi na bazela lokola Bokassa Kabila pe Kasai parce que ya monde est sous la population ba kota za de pe ba bimaza no niveau komeli neti kaka l'état azane démissionnaire population balelaki l'émotion ya caméra ya Christian Moucheki. Ndeko na ngai ya Congo botala nzela o bozali komona mingi bakoluka bayeba soki tozali wapi me bondimela ngai ya kokamwa eza te tozali kaka na ville province ya Kinshasa na banzela lokola Bokassa Kabinda Kasai en tout cas ndeko na ngai soki okendeke zando
yebake banzela wana ekomi na badelabrema moko très avancé neti kaka leta azalaka te na mboka oyo ya kokama mpe pasi bondimela ngai ke ata mituka mvula ebeta to ebeta te mituka ekoma na ba difficulté ya makasi mpo ekota zando ta lokola mutuka oyo ekangami mpe ebloke nzela en tout cas esali pasi na mawa moyen kutu ya koleka ezali te population ezingazinga na ba usager nzela wana en tout cas basili mayele bayebi te soki mpe bapumbukaka to mpe baleka kaka na se mpo nzela yango kutu ezalaka te bino moko boyoka liboso ya kamera ya mbonda ekolo ndenge nini babetsaki mbonda bakoko ya kala nakuta bango awa tina epoke ya papa Désiré ye kokuta biso awa bapresident baleki liboso batika kabinde ezalaka boye tala bino moko tala kuna utu plateau kuna koloba te kabine kotoko tout fo bongisa boye kitoko te président ya publicité biso na kabine koto eza kobeba makasi tozo pona nzela o papa transport ezomata pona cause ya ba problème o mabulu partout nzela koleka kutu eza te nzela koleka eza te ndela te mibona oluka nde transport moya koleka ate ba chauffeur bango batemi te bakangami kuna bazobanga libulu o ezobuka na kaka boye muke ezobuka na muke ezobombe bafuta ba taxe bato bazodinda awa meza balabala ezali boye te mokonzi te biso balabala okabinda tolembi bato bazokufa meme okangami boye na moto na mutu bakotaka sa mai ya boye ezali kosala pasi soni mpe mawa kotala ville province ya Kinshasa mboka oyo ekende nsango makambo ya boye ezali kosalema mpe nzinga ya Gombe to mpe ville oyo lelo bapesi ba instruction bamoto ekota te toyebi te bakomi lokola barumbu komi la Kinshasa ekoma vraiment abandonné mpe banzela lokola Bokasa Kabinda mpe Kasai banzela oyo esukaka population bakota zando ekomi na bakondition ya mabe makasi awa eseki vraiment na baautorité ya mboka botia bamayele de manière ke banzela oyo ekoma opérationnel mpo yango nde esungaka population yango biso tobeti kaka mbonda pepe soki tolobi ke moto oyo aza mabe pati beto ayokelaka biso pepe soki azoyokela biso peuple akosala bien dollar komata biloko komata population bazangi moya kolela liboso ya kamera Wilfried Samala Benjamin Kilunga babeti simbonda papa tala tozonyokwama banda papa alobaki tovote ye mboka ekobonga mboka ezochange te dollar yango ekomi na 275 en tout cas aza posa biso tokufa to ndenge nini lelo soki okei osombi biloko prix mosusu lobi okei prix mosusu zando apamba mpo tokende transport 3000 siko en tout cas vraiment oza posa tokufa to nini ezonga na 9000 francs biso toza na posa 10 dollars ezonga na 9000 francs dollar ezonga na 90 donc susu ya biso eza wana dollar ekita même premier ministre azongisa dollar na nto ya 90 neti nakopesa exemple montre naoteka bafantaisie montre okato banaosoma montre na prix d'ego 1800 francs mais na ministre montre ekomi na prix d'ego 5000 francs ntango oyo otiela motu ata 7500 omona moto azokende do bénéfice eza te mais ntango dollar ezalaki na 90 tozalaki bien osoma mwa eloko moke bozwi mwa bénéfice ok boye biloko emati réseau ezalaki au dollar eza ekontinue na pasi mpo na nini gouvernement nyonso ezobima baza na bato oyo baza na kapasité ya komaîtriser to ya dollar te kochange vie sociale te économique te développement ya mboka nyonso ekufi meme kabila asali boye te nde naloba boye na moluba makila na ngai ya baluba moto azwi pouvoir oyo eza mpe moluba mais kapasité ya kogere mboka ezokenda mabe il faut kotalela bato likambo oyo nini papa tozosomba Thomson cher ram moko Thomson 60 000 donc moyen eza te biloko ezomata tozoteka te tozosouffrir makasi moyen eza te gouvernement ntuka bongisa mpena mpona kolia ntuka po abongisa tozokoka lisusu te tokufa
fois makala oyo bana osoma na 20 000 15 000 lelo seka makala 85 000 yaya donc toteka te bambo ba bénéfice za te toyaka na wende oteki oke na eloko eza te tokufa osala nini bana na ba campus moyen totangisa bana lisusu eza te papa kolia komi biso chere tomusana 1000 fois ezalaka te papa tozoteka te koteka eza te soki mpo na dola yango mpe tozoyeba te bakilia baza te tolembi na kolemba président talela biso nanu makambo tana esika tozoteka poto merci mobozaki ebele ya kolanda biso uto ebangelete kino sukaya édition ya mokolelo na bozala basommer na biso ndenge nini ezalaki avant tosisa boyebake 26e Coupe d'Afrique des Nations ya All Baldam ekobetama awa na Kinshasa na mois de novembre 2024 depuis boleki biso ndenge nini le général Blaise Kilimbalimba aute koprésente bapolisier ya misala mabe na bakulu na oyo baute koboma mwana ya 11 ans la commune ya Selemba mpe boleki biso ndenge nini banzela mingi alakata vi professeur Kinshasa ekomi ya kobeba makasi leti kaka l'État aza na ye démissionnaire. Avec sincérité, botala ndenge tosisi édition mokolelo maître Serge Labio toujours. Bon, continuer comme d'habitude, il y a s'abonner et belé vraiment la chaîne YouTube, la mission Monda École officielle P. Vous la mission sport publicité la bino, de collection la primo abordable pour permettre que la bino et vraiment les villes et films pour mon bon la bino et que des libres sauvés parce que si la caméra est œuvre de Banamboka Wilfried Samba et on a la image réalisation la montage écrit le après édition et si maman qui m'a beaucoup maman Medil Kambe Benga à l'aide de la présentation en tout cas ce que ça s'est t'écoute la prochainement. Ça c'est la maman. Bonne fête. Mais bon, tu vas célébrer avant toujours la Moïndo pour la Kokabola Mawa. La base de la SA, République démocratique du Congo. Il y a les amis mot d'ordre. Respect, paix. Pour abattre, nous t'écoute la prochainement. Bye.